Bonsoir, bonjour. Ça dépend heure nini okota la vidéo nanga. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo mama Bijou d'or na eli bino lisolo moko ya pasi pe mawa. Esalami na mboka ya France. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mwanza Katalai. Abomi mwasi na ye atrangle ye devant bana. Abomi mwasi na ye na kombo ya Maria. Abomi mwasi na ye na kombo ya Maria. Mwasi na ye abotela ye bana misatu. Donc mwasi na ye abengisa ye na poto. Ndeko na biso ya mobali abomi ye. Donc esali vraiment pasi makasi. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mwanza azali mwana ya bandal. Azali maître. Aza mwana ya bandal avandi na bandal na avenue Nzobe. Likambo oyo epesi pasi makasi. Mama Bijou yango wana nalobaka na bino chaque fois babone nanga. Soki eloko esimbi te batikaka. Soki libala ezo simba te batikaka. Parce que soki boza kotika te boza kaka ko continuer na ki sembla pona bo sepelisa batu. Yango bakaya boye ekomi. Nayebi vraiment couple oyo te eloko etindinga na beta lisolo oyo parce que nga pe naza mwana bandal. Komona ndeko na nga ya mobali na ba acte oyo asali koboma mwasi na ye mama ya bana misatu akatisi ye vie quel que soit problème basololaka soki esimbi te bokabwani. En tout cas ba makambo tozomona mingi na communauté na biso eza kopesa pasi makasi. Na tango akala makambo abo ezalaka te. Ba mama na ba papa na Congo kuna batikala kobomana te. Ba mabala na biso ya poto pourquoi eza kosimbaka te. Soki libala esimbi te bovanda kaka mpona kosepelisa batu te. Boyoka soni te. C'est mieux kokabwana. C'est mieux kokabwana kotikala botikali bandeko. Soki pe ya kotikala bandeko ba misusu batikala bandeko te botikali ata na ba guerre botikali binemi me bokabwani par rapport ya koboma mutu. Quel que soit problème oyo asalaki yo. Soki asali yo mabe mingi boya ye. Boya ye par rapport okende koboma ye. Koboma mutu makila ya mutu ekotikala na yo vi na yo mobimba. Okozala à l'aise te. Okozala na liberté lisusu te. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mwanza Katalai. Donc abomi mwasi na ye na Congo avandi na bandal na avenue Nzobe. Donc esali pasi makasi. Ndeko na biso ya mobali azali na 38 ans d'âge. Mwasi na ye azalaki na 35 ans d'âge na kombo ya Marie. Esali pasi mingi mama ya bana misatu. Atiki bana na ye. Olongoli mutu na mokili. Quel que soit problème. Vraiment likambo esali pasi makasi. Esali pasi makasi biso ba Congolais. Na ba Congolaise tokomi kobomana. Pona likambo nini. Likambo nini oyo batritaka te. Ya koboma muninga na yo. En plus liboso ya bana. Wa trangle ye ti obomi ye. En tout cas vraiment mes condoléances. Na famille ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Marie. Donc vraiment bozalaka makasi. Donc eloko koloba ezali te vraiment ba courage na bino. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mwanza vraiment va au diable. Okatisi mwasi ya batu vi kaka boye. Abengisa yo na poto. Mama ya bana na yo misatu. Obomi ye. Nazomona na ba commentaire batu baza kokoma awa ke mobulu na yo tikaka te memi yo ti ya koboma mwasi na yo. Donc soko ozali maître wana oyekolaki yango te mpona oboma mwasi na yo. Epesi pasi makasi.
communauté congolaise toza na deuil ndeko na biso ya mwasi babomi ye na France bomoni bafoto na ye wana donc vraiment bana bandal to za desi na comportement ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mwanza Katalai donc esali vraiment pasi na ebite loko nini oyo ko pousser mutu so bozo yokana te okinetiko oboma mwasi na oboma mobali na yo mama Bijou aloba soki eloko esimbi te batikaka ko forcer likambo te ba force a nature te parce que mutu oyo olingi mutu na yo be mutu obozo yokana na mutu na yo jamais kokolinga koboya ye soki divorce ekomi c'est-à-dire bozo yokana lisusu te bo panzani par rapport mwasi aboma mobali aboma mwasi vraiment donc tobanga nzambe koboma mutu otikali na bamikumba na ye okomona lisusu lola te ata balobaka ke o mutu ata bomi na ye mutu soki asengi tubela soki asengi pardon nzambe alimbisaka ye mais ozala vie na yo ozala lisusu erete parce que okota prison owanda otambola na mukumba na mokongo na yo donc makila ya mwana mwasi wana ekolata yo vie na yo mobimba ti okokufa. En tout cas vraiment pour la bandeko ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Marie vraiment nzambe apangwisa maya miso asimba mitema na bino bozala fort donc tokomi na ntango suka l'état de la fin toluka nzambe toluka kimia mutu na mutu luka kimia na ndenge na yo sala eloko oyo ozomona eza bien mpo na yo isaja kovanda yo moko c'est mieux vanda yo moko parce que nyonso toluka na mokili oyo etikalaka ozaki na mobali ozaki marié ekotikala soki olobi okufa lelo otiki mobali wana donc ezala ozalaki na bamillion soki lelo nzambe alobi ya yo esili okotika bamillion wana toluka nde tozala malamu sala likambo ekozala bien mpo na yo kosala likambo te mpo na esepelisa bato tala basor toza kobomana soki mutu bato bakomi na kobomana boye seke il y avait quelque chose il y avait problème oyo kotinda ke mobali aboma mwasi donc soki eza problème mwasi azaki soki ezalaki ozuwa nini mwasi asali yo mabe boya ye mobali asali yo mabe boya mobali wana par rapport ya osala acte boye nalingi bino mingi nalingi kana passer message oyo donc ndeko na biso ya mobali abomi mwasi na ye na France donc communauté na biso toza na matanga likambo ya somo jeune papa ya 38 ans akei koboma jeune mama ya 45 ans mama wana atiki bana na ye misato esali vraiment pasi makasi tolela ensemble na famille merci. Obisonyo zona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisonyo zona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Ezali na ndenge na yo mwani maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette
toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numero oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.